tomoni oyo yembo kutuna loba ezala bandeko ebele yo yebi ba étage to ba soti de simbiliki oyo ndeko Chilombo atieli biso na nzela bakangami bambouteillage dans 30 minutes okomona fulu oyo kozala awa ekozala catastrophe ya kozonga vraiment na motuna na yo pona yanola peuple congolais malamu komona biso ebele awa toye kokutana na le président Eli Martin Fayulu Madidi, le véritable congolais oyo peuple congolais abimaki na se ya mbula ya kopona ye oyo ngana benga kaye savant ya ba politiciens congolais pe politiciens les plus sages de la République démocratique du Congo soko boyi kende Rwanda sala mokili na yo ngande mutu na olobe engagé nga yango wana na solo baboye soki totondi ebele awa monsieur le journaliste ezala kozi moko toyokaki ndeko Chilolo olimbisanga pour la prononciation na sakama la difficulté wana ko prononcer ndeko Chilolo na ndeko Kabila bazosala ba consultation na bango yango ndenge toyokaki babwaki la ba réseaux sociaux la information utaka la sambetu to la ba laboratoire ya formol yango biso moko ba kongomani toye kokutana na président Eli to solola na ye to tuna ye pe ba question contenu ya makambo ya consultation ya ndeko Chilombo yango moni tout le peuple otoye tozo information la source parce que le président Eli aza simplement ko na yebisi yo pe déjà ça yesu so abi na zoya ko yanola ba question nyonso bokotuna ngai pe akoyoka biso base na ye ba résistant to akoyoka peuple congolais soki peuple congolais lobate biso tondimi kende ya koyoka mais so peuple congolais ndeko boko boya pona nini tant que consultation eza eloko oyo et ko faire avancer mboka tant que président de la République a Monique abengi bandeko na ye Martin Fayulu abengi ba congolais ozala nani yaka opesa likanisi na yo pote mboke ke liboso bino sko boko boya pona. Merci na zongi un peu moi moké na ndengo lobi président soki ya nini biso to lobakaza président ya IDPS aza président ya ba kongomani te soka zaki président ya ba kongomani mais na kati ya parlement wana ba juge ya cour bakende ko prêter serment hymne national ya IDPS elinga ke beta mate mais lokole beta maki biso ba congolais to considérer ndeko Chilombo aza président ya IDPS non ya République démocratique du Congo yango wana lokola azwaki likanisi alali na ya lamuki aloti na ndoto wa Ange Baye baesi abi ndeko Chilombo kende ko sala consultation aleki na télévision ju courage ya koloba a consulter ba leader politique pe ba parti politique o ezana République démocratique du Congo a consulté bango. Bozo question na ngezabou bozo boya union sacrée pona nini. Et tant que bino à chaque fois discours na minezara ke Kabila kende. Mais ya sengi bosangana pote boye ba question ki Kabila ko kende tote. OK. Ko sangana ya liboso. Oyo biso nyonso ba kongomani to sangana ki to ebisaki bango babimisela biso. Candidat moko ezaki na Genève. Ndeko Chilombo babimiseli biso Martin Fayulu ndeko Chilombo lobi na retirer signature nanga po base boy aye ko sala deuxième accord na ndeko Kamere na Nairobi aye awa lokola bayokala 5 lobi te soki na tiki libanda na 2023 ngala ko soutenir atie na boloko aye ko sala troisième na ndeko naye Kabila o babengi médiocre ya RDC asali bakor aye lisusu alobi te bakor wana na monesa malamu te aye kosala su 4e achanzango forme abengango consultation abenga nani aya batako consulter base belé
bande kone base belé Franck Diongo asa Congomani asa la consultation na Franck Diongo nani Jomi Ndongala asa Congomani asa la consultation na ye Mike Mukebai asa député asa la consultation donc batako sa la consultation base belé mais eloko moko ka papa journaliste lengina yebisa yo consultation oyo ezalili ko payak ndeko Kabila nandeko Chilombo bazana besoin babenda maboko pembe muto asa santage Martin Fayulu le président Eli bakotise na bosoto wana yango biso wa Kongomani tolobi boyi tozi maloba ya ndeko Chilombo to ambale yango to tsango na poubelle pas question ya consultation akendo sala na ndeko Franck Diongo bakotombo la peka Congo pourquoi kaka solution nini yoka ndeko solution nini obino bozui tant que pour bolinité consultation bolinité union sacrée tout le babou ce solution nini obino bo proposer mais président Fayulu a proposé qui plan de sortie de crise mais c'est le moment yango ya kokende ko tia yango tant ba fongoli maboko hein ndeko na ngai osa yango na loba koza journaliste intelligent ce qui na komisaka yo parce que obanga ka to tuna ka ba question po biso to yanolaka président Eli Martin Fayulu a salaki proposition à sortie de crise Union européenne ba yebi États-Unis yebi Union africaine SADC nyoso ba confession religieuse même yende ko Chilombo ayaki ko yanola biso alobi Fayulu asa député ke no kota proposition wana na parlement yango biso tozali na proposition ya sortie de crise ndeko Chilombo asa mobali asa ka courage ya mobali alobaka ndeko Fayulu nyoso ngala soki de gauche droite ezakaka makamba sortie de crise yaka to fanda na mesa to sola to longola crise yango biso to lingi to senga boy ndeko Chilombo alongola makoloni na ndako aya na fadere pandeko na ye Fayulu le président Eli oya lobaki changement Congo c'est Fayulu aya pa na ye aya koloba to fanda to solola mais pour la consultation biso peuple congolais to sengi na ndeko Chilombo asala na Franck Diongo asala yango na Mike Mukebai bakotombo la Congo Comment azotinga makaka sala na Martin Fayulu yango Martin Fayulu a la problémité biso ba Congomani ba Congolais to lobi ndeko Chilombo to boyi zo consultation na yo kendo sala yango na sans été ndengo sala ka ba parlementaire debout basalaki l'air obenga ki ba juge ba ko prêter serment FCC ba yaki na bango tete ba juge ba prêter serment o sala no peka consultation siko nini o ezo koma grave pour peuple aboyi Fayulu ya ayebisa nanu biso nini ezo so bango. Merci Ndeko. Bonjour Ndeko. Bonjour. Bonjour président. Bonjour. Tout le monde vient tout le coup à Batouboye, Liboso à Faden. Objectif na minezani. Bon, objectif d'abord autant dans le papier nanga. Ils allaient mise en garde. Na commis Lamuka n'est pas à vendre. Ça c'est le premier objectif. Objectif na biso toyeli awa na Faden et pas ya président élu Martin Fayulu. O yazali coordonnateur ya Lamuka Lilo. Toye topé ça un message. Les 4 leaders oyo peuple amoni na makambo Félix Tshisekedi azobelela. Ndé yango toye ko pesa réponse wana. Na kata réponse na biso za nini? Katumbi aza locataire ya Lamuka, Fayulu locataire à Lamuka, Bemba locataire à Lamuka, Muzitu locataire à Lamuka. Pourquoi na bengi mama locataire? Tant ba bimisi Lamuka, ba le peuple te bimisi plateforme na biso kombo nango Lamuka. Bo soutenir yango ekeneti na suka. Félix Père Lekina TV. Alors na Lamuka to bimisi Martin Fayulu, c'est lui le changement. To yamba yango à partir wana bango ba koma ba locataire. Maintenant tango matungulu na ba ndeko na biso mbusa nyambuso alobaki na ke kuna na siri sa guerre. O guerre ko tomboka sukuna tango moni ka fasi na ye. La guerre si sa guerre ndeko matungulu bakelamba ye na pondu bakelamba na fumbwa. Tobisaki bango bobima na ndako na biso na kombo Lamuka te mais bima na ndenge na yo bakendaki et Lamuka changeaki eloko te etikali ka Lamuka. Et aujourd'hui toye na mise en garde na président Fayulu, Katumbi, Muzitu, Bemba. Celui qui veut aller chez Félix Tshisekedi akene na kombo Lamuka te
akene na kombo ya parti politique na ye. Lamuka c'est l'état d'esprit. Avant yo kende kuna est-ce que tout ni peuple biso. Ndeko boko boya pourquoi bino tina nini bino boko telemela ba leader ya Lamuka topé Lamuka et kende ko sangana na ba kende ko sangana na président Félix Antoine Tshisekedi. Félix toboyi ko sangana na Félix te de konangai pour éclairer la population. Toboyi ko sangana na Félix te. Toboyi Félix asala ki dul. Eza lokola mwasi azana alias na Musapi. Koto azo bima sala kindumba zo mbali mususu. Mais yo mobile ozo lingo zo tuna ya alias ozana ngona maboko. Est-ce que na mobile wana boboyana? Eza lokola pe muto simbi fufu na musuni na maboko ozo pesa mbwa mais koto simbi nzete. Est-ce que mbwa na oya alia? Félix Tshisekedi azana mariage mi balé. Ya Kabila bango mi balé. Na ya FCC cash bango ya FCC cash. Na mariage wana na discours na ye a se prononcer te mariage na ye zali. Et corona Kabila d'abord aza coronavirus, Félix Tshisekedi azali COVID-19. Bango nde problème na mboka na biso. Bango nde bato ba causer problème to zanango. Légitimité auto tobela ke no za na crise à légitimité yangoyo. Oyo Félix a ki Fayulu kene na sortie de crise na parlement. Fayulu kene nango na parlement. Le Félix Tshisekedi mudazo ya kobela la Fayulu non, longola ngo na parlement ya nango Félix aza conscient. Ndeto lobby proposition wana ya union sacrée au papa na ya salaka ya boutisa na lokote. Ils ont l'avantage ils ont Félix Tshisekedi na Kabila ba benda Lamuka lobi ba loba que non gestion na biso ya mboka to sali ngo na Lamuka. C'est pourquoi tozo yebisa ba leader mutu moko ta kende à titre individuel ba kende à titre plateforme bazana cahier de charge moko comme nango sortie de crise. Mais avant baya tozo senga il faut médiation. Il faut médiateur à la papa. Félix a un problème. Kabila n'a pas un problème là on Félix. Car le même Félix a consulté classe politique, a une décision, à Luganan. Et ça l'a bon côté papa. Kabila Tolbenga qui est rebelle. Mais tant qu'on a ce dialogue, à ce qui est d'un conjo, à sa médiation. C'est maintenant que Simbi Konate a bien que Sango à Saint-Sylvestre. Le lobe en haute, le lac Coro, Batier, Sénissa, à Coroné Woutin à Saint-Sylvestre. Oh, bah, Yoganaki. Mais papa Ndeko, beaucoup monate, Mboka Eko Kendekana ba dialogue. C'est que tout ça, absolument, Tina Sushi à l'élection, t'es Mboko. Merci. Dialogue Wana Yango Fayulu, na Lamuka Baboyaka. Baloba na sortie de crise. Tokoya ko vendre na table pour tout ça la réforme institutionnelle. Et par la réforme institutionnelle, c'est ni cour constitutionnelle armée. Tolobaka Félix a otika la président na yendenge bandoma ye wana na gouvernement na ye batika la wana mais to ça la instance institution moko na kombo na au conseil pour la réforme de l'institution bango batika la bongo comme ça to réformer armée to réformer seigneur comme besoin d'élection malamu Félix atinda bato la moka na parlement et aujourd'hui Félix revient encore na lamuka pour to pesa yenini yake na proposition wana na nene so to ngito ndi ma proposition na ye il faut médiation et salema d'où Nations Unies basa la médiation ou bien Sadek ya et ça la médiation. Lilobananga souka d'abord. Je ne parle pas de Félix qui se dit je suis bloqué. Félix n'a jamais été bloqué. Félix s'est bloqué lui-même en signant les accords obscurs. Dans la signature à Genève, c'est là où il s'est bloqué. Pour un message na pesi, na bel livre, na pesi Fayulu, président élu, Mouzitou, Bemba, Moïse Katumbi, non et non. Nako kende calcul politicien, botinda ba député na bino kuna, Félix asa la majorité na ye, acha bino na gouvernement, tango ba bando bomana es ba lo balamuka pe aza na place, tango ba ko simba ba lo balamuka pe to sala gestion na biso, ngana beleli boye, leader ako kende kuna, akene na ndenge na ye, biso peuple toboyi. Merci. Mbote ndeko. Oui, mbote ndeko journaliste. Moni ope awa Lilobano yako kuiko zalani na ndenge boye pa président Eli Martin Fayulu. Bon, biso toye na appel ya président Eli poto ya ko pesa makanti na biso contribution na biso contenu ya appel oyo ndeko Chilombo azali ko benga. Lamuka ezali poe kabwana te. Biso ba oyo to vota Martin Fayulu poto yebaki ke azali état d'esprit. To yebaki esprit ni ezali simana epo na bolamu na biso peuple. Ndeko Chilombo a retiré signature na Genève. Ayel sous kosa l'alliance na ye na Vital Kamerhe na Nairobi. Aye kosa sous alliance mususu ya sous coulisse ya mulili yena ndeko Kabila.
Et pourtant ndeko Kabila a finga peuple congolais que basala 45 ans na mapango ba parents na bango. Ndeko Tshilombo ko soutenir sous Kabila pour abakisa biso sous 5 ans de 45 ans to comme na 50 ans na mapango ba parents na biso. To boy yango. Ndeko Tshilombo akende étranger ko luka ba investisseur ba ya. Mais azana politique a malunga te ya ko soutenir mboka de façon que so mutu a investir a progresser. Biso ba oto uta Angola to yana ba fond na kata RDC to kwea. To lela kandenge to abo to fongola ba pété moine entreprise ba boulangerie to kwea. To tikala boye. Mayela malunga ezati ya ko gérer mboka. Papa Muzitu asala yi coalition na ndeko Kabila. Pourquoi Kabila a déstabilisé yete? Ndeko Tshilombo nda na politique malunga te. Muzitu asala ki coalition na ndeko Kabila. Et bandaki na papa Kizenga après Kizenga tiki Muzitu. Ngai o na longwa Angola na ya Congo n'époque ya ndeko Muzitu. Na sala boulangerie na yebi musala nyinga na sala inakata mboko oyo. Kasi yango bengi to lokolo lobia za mayele mukia bengi bandeko nyonso baya basanga na kote mboke ke liboso. Non. Ye moko ndenga zana ayebi ndenge nini nanu o yako yuko boma libala na ye na ndeko Kabila. Pourquoi azobwa kisama kambo docteur Mukwege azali koloba? Eloko liboso ye nanu faluka ko écarter mutu azo bloquer. Biso to boyi to akopusa na pembeni na ye déjà boîte ese baluki azo zinda. Biso to ya epa na epo abenda biso na se ebale. To boye eloko na esimba te. État d'esprit na ye eza faible. Aza pena ba conseiller malunga te. Aza na ba conseiller malamu te. Soka azaki ba conseiller malamu mbela komi na étape azate. Ezali mayele moko mabeba azali ko sala. Bilan ni ko sala par rapport à des années. Bilan zate. Bilan moko te catastrophique. Bilan zéro. Ngai oyo boulangerie nanga na kanya on a 2018 moyen à travailler zate. Farine ezolo on a 31 000 jusqu'à 60 000 na travailler ndengeni. Na kotia lipa na prix nini. Peuple nazota la peuple congolais misère ezomona na aller ni na peuple congolais na kata peuple congolais. Et là mo ke marché zate. Obligatoirement. Yekutu nanu soki papier tienti seke de azalaki akoki kondima ke na accord. Jamais. Mais a trahir papa na e. Et puis nazo conseiller bande kwa IDPS. Ndenge tozali awa toza na discours ya NT. Mais bangonde ba soutenir vide te. Ba soutenir vide te place moko o ezali ke makanza malunga ezate bango ba soutenir yango. Ba tala ba vie na bango mona ndenge bazawana. De 1960 le changement ezate. Jamais. Ye moko nan libalo ya salaki. Akoki ko benga mutute baya basanga na po ba benga na Kabila. Ye moko nano ayebi ndenge nini ya ko benga na Kabila. Ye moko ayebi stratégie nyonso ya ko salela po benga na Kabila. Biloko eza mibale. Makambo au docteur Mukwege a lobby. Il faut mais rapport mapping makambo eza ya docteur Mukwege a rapport mapping ba génocide nyon soto eslam na kata mboko Félix ayebiango ya mibale azwa na mesa na ye acha plan ya sortie de crise à Martin Fayulu c'est tout. Et loko ekobongisa peuple congolais yango wana esili. Et loko musu ezate. Bon mbote papa. Poko alelo awa toye eza pamba te. Makambo oyo Félix abengisaki tous les leaders ya lamuka. Makambo na biso tokokota yango te ata mukie. Makambo nyonso ezoleka soi-disant président Garant province ya Minembo lelo tosoba ekomi commune batunie ebi yango te. Asali eloko moko te. Azab base tête ya makasi ya souffrance ya Congo ya RDC makambo ya lobaki action ya koboma mboka Muzitu alongwe atiki dollar na 92 pas 16 ya 20 208 bande kona biso tilelo bazo sila na kokufa comment possible atotuni mutu nyonso Nyamurende wabeng na kombo ya Rwandais tokoki kosa bande kona bango par rapport à nini moi si na Denis a eu 380 Rwandais ayeba na Congo borfelé na Congo borfelé basangi baba kufe batata kufe ba maman na Congo tozo sala tozo soate
tozo souffri biso ba congolais na mboko na biso to komi étranger ba komi ba congolais hein tala lelo ba doit travailler salaire à combien 50 $, 50 000 mutu azofutela ndaku azolesa bana azotangisa akovivre ndenge nini toba te tokoloba gratuité okoyebisa yo ezali na bana ebele nazoyebisa yo bazotanga te bakei bakoti professeur abi oreille ezaka 2 hectares 1 hectare akoti atali montre oreille esiyaka seni abimi mosusu aseni akoti aza na eloko moko te oyo alobi ekokisami budget na biso ya mboka congolais boyeba eza 3,500,000,000 bambongo oyo ebimaki na soti mouton 400 millions bato baki na marché na 22 millions 15 millions te kobunga asuna na cabinet na 6 millions ti kobunga babaki kamere asa na prison sona na soli bambongo ba jeune na Félix ayebi yango yo biso peuple congolais tozoloba bakenda kobokwa ba Rwandais baloba nga suka Etienne Tshisekedi ngonga yango yo soko sokoka te démissionner zonza pouvoir ya biso peuple congolais noki te tokofashe IDPS na peuple na yo autre papa journaliste bon na robanda bo déjà mona moyibi akena ndako avanda kimia moyibi partout akendaka bebisa ntango azobebisa partout akenda mona nyonso ekende ezalaka mabe ndenge moko na Mese Tshilombo partout abandi na biso na triomphal buto na candidat comme yem tabimisa idée wana bake baponi Martin Fayulu comme président Eli alobi mutabonsa mboka se Martin Fayulu to biso peuple to sani to voter bake na Genève kuna tango akenda obimisa so président to ebakate après 2 jours après a retiré signature na abandi obomaka wana toye lisusu ake na Yorubi na Mese Kamere basala accord toya na 2019 azwa beti Kamere ayibi mbongo nyonso wana programme 2023 sanini apostulé te aye lisusu awa babeba na Mese Kabila oya mesana kolobela Kabila même fois Kabila bomi mboka Kabila nde Rwandais yem talakse so Kabila Rwandais na ebaka ete yem talakse biso Kabila Rwandais aye abebisu coalition na Kabila ekomi asenga union sacrée na ba grand leader ya ba parti politique ya mboka na loba boy papa Mokia asenga ki ba pesa ministère de défense azo ministère de défense apesa Frank Diongo asenga ki ba pesa intérieur Diom Ndongala apesa te économie union sacrée basanga na batuana biso la muka état le peuple congolais la muka c'est peuple congolais tolobi la muka n'est pas à vendre ozana poso kende osanga na Mese Tshilombo kende biso la muka toyebi le président c'est Martin Fayulu. Merci. Ya ba Rwandais. Biso peuple congolais to décider boye. Kobanda bayiba ki biso maponami biso la bango moya ki camarade ezala. Biso la bango moya kanya ezala. Biso la bango moya to zala baninga. Tozali kozongi c'est la bango nzembo la bango moko baluba. Bayemba boye. Biso na bango toka bwana. Cela veut dire biso la bango lokola toka bwana moya tozongana. Bango bapesa ki biso orange mais biso topesi bango carton rouge. Moya toyokana. Yango yo peuple oyo otonda nzala oyo basiba boma yo oyo zalaka na musala te oyo bapesa bana bino baza ba ujana bazali bakuluna lelo toyeyi kaka mpona likambo mo toyeli mpona likambo mo toyebi ete mwana mboka Tshilombo na banzi na utali koyebisa bino kuna mpe nazoganga yango awa akendeki epai ya Sasu alobi na Sasu ngasu boye ngai Fayulu akokoka kondimanga en face te esengeli yo barwandais bake olingi tomona Kabila la prise olingi tomona Nanga la prise cour constitutionnelle la prise olingi tomona Tshilombo la prise olingi tomona Zoba
tozonga na mboka na Kabila kele na mboka na ye Chilombo kele na mboka na ye yango biso toyeli tolobi tokondima na biso concertation Dieu vous bénisse Ma famille, est-ce que maintenant ton hobby sont ton lieu? Ton méliti? Ton lieu mani? Faïlou ne mon condi. Chiluma Sanini. Chiluma Sanini. Merci, n'a pas si bien. Merci beaucoup, Nabino Moko donc. Nasuki Nakoloba, Bavo Nabino Moko. Bouti Monga Fula. Bouti Kinseso. Bouti Bandal. Bouti Pen. Barumbu, Lingwala. Biso bana kingabato to ali awa boye. Bana ya Masina, bana ya Njili. Ya Malukte baye awa. Pona Koloba, la Moka n'est pas à vendre. Yali boyete. La Moka ezali biso. Biso no Koloba kana bango bopona candidat comme yali boyete. Leader ebandeli balinga ki moto moto ke na nzela na ye. Tolobi na bango tolingi to sila na Kabila. Toko sila Kabila carrière. Mais bozala obe moto moko. Bakei na Genève bayokeli biso biso moto moko. Tokei na maponomi totie mongete na monyama ya Kabila na Chilombo. Bakoya kima kale kale. Devi ebonga. Kabila na Félix basigné accord ya liwa. Accord ya kibondoki. Tolobi na bango boteki Congo. Abana yiko tala video ya Jama Kabunde lelo. Jama Kabunde lobi Kabila pesi ordre ba votenga Kabunde na comme président de l'Assemblée nationale. Mota côté mela Kabila na Félix Azali Doki Azalité. Sikawa lelo 2 ans après alobi o crise Azali. Tobi biso toloba ki liboso de crise Azali boyoka kite. Bino ndesko bolandi biso boyoko comprendre de crise Azali. Mais boyete to salaki proposition de sortie de crise. ezalaka déjà banda tongo Soki boye to apeke yango te. Toki kosolo yali mabe te. Mais to matana kanche te siko ozalaka na Kabila etali biso. Lelo boye koloba ete lamuka ezali peuple. Lamuka ekokenda na masolo ewana. Proposition de sortie de crise ou rien. Pour appliquer yango, tout ça par réforme ya institution, pour que dans la maponomie, ya sika, ya liberté, tout peut sa pouvoir na peuple. Je crois que vous allez, moi, introduction moquée, pourquoi ce que soit nabino, tant que tout ce que Thomas Olengé na gosala boy même parfois nabino moko ebele batamboli makolo, boye a na volonté nabino moko. Na volonté nabino moko. Bo bengi biso bisikanya solobi presse penge adie malenga baniko maenge na baninga mususu. Tolingi te bokota na masolo yewana e ali motambo monene. Motambo monene. Félix akokabana Kabila te. azame moral D'ailleurs kutu basi bazo de rendez-vous. Semaine prochaine bakuta na kinga kati. Sika bino bokeko so na Chilombo kuna na Congo na toka omoni na Kabila kuna bako mela vinyo. Banani bako mela bazoba. Donc surtout à Liban à Mikete, na lingi na bo continuer ko battre pas fait. Bango baloba ki ba okela ki base. Ba leader à la muka baza obligé ya koyokela. Ya liberté. Alors bon l'accès de wali peuple, pour continuer ko manifester. Na to le vino botondi. Président Fayoulou. Bana la muka Topesivino, merci pour l'initiative na bino oyo. Moye ali makas, mais boye quand même. Bino moko bolobi, liseki o Chilombo, a kosa na Kabila, etali biso. basila bango mona Est-ce que vous condima coalition ya sike salama, batie Kabila epai, Chilombo epai, babaksi fayu likolo? Est-ce que vous condima yoka babe yango coalition FCC cash pour la bakisi la muka bokondima yango? Bakolinga
na biso mafuta ya ngulu wapi okondima yango ntango tolobaki na ye Chilombo baliaka na ndoki te alobaki na biso botikanga na Kabila nazika soki na kozika eli boye te kawa Kabila akangi kati Kabila akangi tijedi akomi koluka Martin Fayulu tokopesa bango beki bakolo lamuka nde bananye kulutu na ngai Jean-Pierre Bemba Gomba alobaki lamuka c'est un état d'esprit yali boye te état d'esprit yango eza état d'esprit ya changement bravo na bino moko oyebiki na kanisaki na okuta bino bamosusu bamati likolo ya nzete bamosusu batekolo bakobuka babi awa lelo tutulu ekomata makala makosala nini balobaki bayokelaki base bakari mboka lelo mokonzi ya Congo pe coordinateur la muka Martin Fayulu esengeli ayokela bino peuple yali boye te esengeli balider ya lamuka bayokela bino peuple yali boye te balobaki oyo akotrahir peuple kombo na ye Likama oyo bakokenda kolia na Chilombo na Kabila kombo na ye nani tolobi crise ezali na mboka Chilombo alobi crise ezali te tolobi tala esika bakokenda kokende tuta moto na mire Chilombo alobi te libala ye wana na Kabila tokobota bana abasika baboti bana banso bakizengi kawa alobi biso nde lamuka tobokola bana yango tobokola bana kisimbi esheke na bango etali biso en réalité loko bakoluka nde bapanza lamuka yali boye te eske bapanza yango lamuka eza banani ridi ezato tina baoyebo ridi tozalaka na bino mpona koyebisa bino kaka eloko esengeli tout peuple congolais akanga makambo tolobaka tozoyebisa peuple nini lamuka ezali yo peuple congolais yo nde moto ozali lamuka ezali Martin Fayulu Mandini te lamuka ezali Muzitu te lamuka ezali Bemba te ezali Soriano te lamuka ezali yo peuple Congo yo nde ozali balansoire oyo komisaka bango bako alors soki moto ayebi valeur na yo peuple congolais te yo mpe moyo oyeba ye soki moto ayebi yo peuple congolais te yo mpe moyo oyeba ye yango tozoloba boye koya na biso awa na Faden House toye kotala Fayulu te na Faden House toye nde koyebisa président Eli ke biso peuple congolais na manda oyo topesaki yo na se ya mbula tobotaki na césarienne tolingaki tokufa me Nzambe apesi biso makasi bomba esakola panza tokei na césarienne mbamba te Kabila na nanga bayokani na Félix avec usa machine po peuple congolais alobaki moyenaki na élection mais biso tolobi lokola demo alokaka bolumbu biso mpe tokobima bolumbu na se ya mbula biso mpe tobimina bango bilu mais lokola biso tozalaki bolumbu ya Nzambe ntango azokela bolumbu ya Satana moyezo esika biso toganye avec 62%.